ya mwasi okomikosa ileka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko. Uzokamusa nga penza ndongo zovande uzokamusa ngai yakoleka munini boye kwedi eloko nini kangiyo boye penza solo wana mwana na pasi yozovandela nga kana ndako donc yo so na vandi boye na ilite da ukanza nini soko vandi mwana mwana ili ya kazana pasi eloko neza ko penso oko nguluka pasi donc fata mbola pa famille ngulu ko tamula pa pa bawa mwana solo na tokolo bana ko tamula pa fam yo okanisa yo mdobote mwana wa yemo kwa mais ndamu na ana susi yo dans la susi parce que nazo ko bomando de ozako bomando te pas yo mwana so vivre comme misuli tanga ndenge na sala ka oza so ba do so be savoir ko konda na mwana ko te pas na ngoto yo zo banga famille na zo banga yo ande ona so ba sa ko ko tala mwana ozo ba pamba mwa ba ko na ko ya ko tala bana mwana bongo tanga zo sa ba turo bongo na ka bango ha ya ona mwana so kanza na usala pona mwana ze utaka pawa zo pata mwana ule do pata mwana ni yo somo yo somo na pata mwana wana so ta mwana pata mwana wana mboto na ko luka fanua so yo ya mwana mwaswana mimi ile msala mwana kuna zo mwana address zo mwana tu address mwana tia na kata ba dossier na ba mwana te loko mo kuna te mama na lendi ni biso kuna mwaete buto mobimba to la lisi elombe ko loba to tuna ngaso ajimpo bon yo loba na ngai oyo kuta dossier pe azoloba na ngai kaka lembi yo lisusu olembi likamanda ko ngala ngongo na clarté likamanda awo ya mwana na ngala ngongo na clarté wana penza na kanisa na ebite loka bango baluki ba matana nzeta sende baluki escalier ba okita nango o ngala ko mo le kangala kata ndako pala nini bo na boti bango bon nini makere boye na nini ko te kwedi boye ngo mbia na peda ngo ko mbia na hivi mara mke yo sana kata mtoka mwana so sana kata mtoka mwana kwedi yo ko kende na hizo na famille no bokoti oyoki moi je ne suis pas fou vous allez boma pendant la chambre maman tout na ka so azali boma avec la so azali boma nyoso ka balo bate mwana linga ko mibongisa mwana atiki mandefu bwelo wala soki ataku basango bakata mandefu te nana bana bate makela mama azoko kama kile si makili na huko kwa muti na huko soki na ganga boy pase le kile so ganga ndesi na lalite na ulala tibu kimumba alors makili wana usala ngabi yete na mutu mwana kwa ngami suzati c'est fini ozo mwana ne ermoko su bon suna kanimi suboye on dirait mindele tuzo solo la lor nyo swana na ulinga komona bango te ya una ulinga natikala kami sukulele asubo sa makili bien te no sa mwana soka bi alala zo mwana mindele yo so ozo banga fangana na so na kelele so wana okele ite kwa badaka la foto na kelele famela kansa ba mindele wana na koganga wakala na koganga ba ko luka pita ba mama azoko kama kile si mama koganga ba kanisa na zuli boma nazana na zuli boma ti zuli boma to ça normal lo zuli boma te je ne suis pas fou non je n'ai pas fou non ata ko luka kisa pongo kama mwana lala alala atuka ngaso ni bali nyoso bazalaki bule penza bon ça va aujourd'hui ça va que ya ça bien aujourd'hui ça va nyoso nalo bakaka ile ndio sawa tu ni ndio ngoloba ko mama yoso sai bade betu bani usen ko bele demash sasa ndako ndio atapungi nana ko yote yo ndo kambalite na ufino mtu wa kule baba mimi no baka so ba changa ni bande na sina changa mais baba vous allez pour le changer changer papa
Oui, je vais faire un petit tour. On va tout. Tant que vous avez de croire que nous avons bon. Non. Ça m'inquiète. Non, tu n'es pas fou, tu es bien tonton. Ça va? Vous êtes normal, de Moutinho Sazaki. Nous avons dit bon matin, vous répétez au caca. Hein? Bon, allez, à tout moment, je fais un petit tour. Et voilà, on a qui prie avec nous et puis je vais à la nuit. Ça va? Mais il faut dire, maman, si vous avez un awa, si vous avez un bon bâti, qui n'a pas de bon. Non, comment ne joue pas? Bon, papa, on joue le bon matin, on joue le bon matin. Comment le bon matin est-il à mon côté? Il va vous payer, hein? Vous allez calmer, vous allez vous bien. Et quant à toi, parce qu'il y a un peu de ça brûle pas va battre. On n'a pas la hauteur, ma querelle, l'aura eu pour sortir, ma querelle, c'est pas famille na yo. Il y a des sables, on sort de le pain, on a les querelles, mais quand c'est comme un air, et ok. Il y a un peu de qui est. Il y a un air dessus. Vous pas de qui est. Maman. Parce que quand vous avez un cancer, vous avez un bon maman. Vous avez un danier. Papa, pardon, mais qui n'a pas c'est les qui n'a pas mais soit moins na zolo va papa. Ah, c'est les qui n'a pas. Tu ça fait oh. Il y a pas quelqu'un qui n'est pas au ok, les bons sont là, les comptes à ma langue, exact. Azanga, ils ont demandé papa de venir bon matin. Vous avez le bon matin? Vous avez le bon matin, c'est normal, de Moutinho Sazaki. Ça m'a dit, vous avez la caca le matin. Azanga, Azama bien. Bien, papa, car boendo au monde. Changement de ATK, prière, caca. Vous avez candidat le beau. Mama, soko bali mobali azoko bela. Nous tuko na solution mobali. Papa qui dit, ngazi le bon. Vous avez le bon matin, vous avez le bon matin. Soko osambele omoni kolani ndela ndawa nzambi. Simbite olokile so bokoko. Yo gani kaka bokotima ka bo malade kosila bo mama. Hein? Bokoko basangisa ngona na banzambe te papa. Toto sambele sila kaka. Mama bokoko namba tasala nzambe te. Nzambe yebo bokoko bien. Noko na ngai kele azako bela kama malade ya bui. Ngamo tunabikisaka ye. Ha mama. Na biksi esiko soko otali moto goyeba leso teke moto azalaki ndengwa. Omo. Nyonso wana ezali ba milimi na mabe ezoko amvote ye. Milima mabe wa papa. Yo mama, yo pendana tala. Ozali mwana na ngai. Ezosala nga mawa. Lokola yo zotala ka mobali buti okanisa malade kosila ka pama mama. Kosila le bwana. Ilombe. Bon, mama. Na kolate singa moko. Singa wana simba ye madeni. Singa wana na kolata ye mama. Koyepsa moto musute. Eza secret. Papa singa wana eza ba fetiche, Tuzu sambele usangitila biso baba nganga na mamba nzambe sambola te. Mama na zanganga ya koloka te na zali nganga ya kosalisa ya kubikisa bato. So kindoki ngana ke mwana na ngai te na kusala kindoki pona mwana bato musu mama. Eza ni pona kubikisa mobali na yo. Abika. Papa, so yebwe yibisa ba mama ba yeba. Comme ça là c'est elle mission bango. Mais soko na zalaki na posa ko yetsa ba mama mbele kala na yetsa ki bango. Yo moko mokolo mobali moto mona ka pasi na ndako. Soko ye akufi yo moto ko zala veve za ba mama na papa te. Dans les ans ma bête. Eza ma bête mama ezali pona ko bigisa ye. Akozala bien. Ngai na salisa bato ebele. Ma, là ça y est. Là c'est dans le quai. Mokonzi na pesi yo merci pour la présence na yo na katikati esikowe na komisi yo mpe natondi yo mpo na guérison oyo oti kosala na katikati na mwana oyo natiki famille kwedi na kati na maboko no mokonzi na bondeli bongo na kombo na mwana na yo yesu kristo mobikisi mpe mokonzi na biso amen. Amen. Papa kwedi omoni misala ya nzambe ezalaka ndenge wana nasengaki yo mpo tomema ye kuna epai ya bakambi bazali mpo tomeka kointercede toujours mpo na ye mpo na kolongola bamilimu nyonso ya mbindo eza kati na ye nayebi ke naza na kondima ke nzambe asasali na kati na ye
alors omoni botika makambo ya mikolo nyonso kodiscute koswana kosala boye na boye wana mama ozomona la peine maman tokosambela so mpona nini nakomi nanga bien okomi bien papa komi très bien maman nzambelanga papa zwa lokumu papa kumisana na plus la yo peine osanzolama papa na nyonso osali na ndako nanga kumisana papa yango na maa bolingo nga namoni ndenge olobi wana malamu kaka tokende eglize na bino ya solo te papa awa nzambe asali boye asali likamu so abukisi ye soki tokende eglize na bango biso tosambelaka na boyi te na bali peke na eglize na biso na mwana kuna ye mpo osambela na eglize na bino solimaki kuna aye awa asambeli so balingi bato basambela bakoki koya mpe awa tala so asambeli nzambe azali epai nyonso isifi bofwa na bino ezala ntango eza kobikisa bato kaka fwa na bikende kuna mwana kobika abiki so fo ezali mwana so mama nzele ndenge papa kodi auti koloba ezali kaka fwa na ye zala na kondima te mwana kobika mais papa kodi so nasengaki tokende ne kuna parce omoi na ndako bamilimu moko ya distraction kosala boye kobendana omoni mama aza na kimia te banda mwana bandi kosala biloko yango wana omoi lere moko boye aza penepene na nzambe te mpo amipesa mpenza na mabondeli mpona kobondela yango wana omoni nalobi ke tomema ye kuna pour que mpona bakambi bazali bakobanda kointercede mpona ye tous les jours okomona makambo nyonso ekosila eza nango problème moko te pouvoir wana nyonso ya guérison epesami na motu nyonso ndenge ye ozali wana ndenge nazali awa ndenge ye epai nyonso ekosalamba nango lokola sikoyo na ndako papa kaka moto azalaka na ndeko mama tokoki koboya mpe oyo papa alobi te ozoyoka likambo oyo akobikisama ezali teke kaka eglize songolo moto ekosala me kondima na yo mama ifoza na foi wana ya koyeba ke soki problème ezali naza capable ya kochasse bademo nyonso ezali na kati ya mwana yeke bato mosusu bazali na don wana epesami ya kosala me na yo moko mpe parce pouvoir wana ata na bible epesami na motu nyonso oye bien me mama wana mpe na boyi te tomonaka yango mingi omoni boyo basala nzambe mpe baza mpenza na nguya ya kosala mpenza misala wana bazali na boyi yango te ata ndenge tosambela ndenge moko lobi nakokozala nazobondela ntango nayoki mwana gangi nzambe mama na ngai moyen te nakoluka nini natelema na ya bon problème eza te papa koetinga moko na kobanda koya na kobanda koya na koorganize journée moko ya prière tosala veye awa mpo na ye kaka problème eza te nga moko na kobanda koya tous les jours papa elombe il faut toujours prier yo ozalaka prière na yo olobaka kaka ke yo priaka kaka mokolo ya pâke mpe mokolo ya bonne année mais obotani ke il faut kokumisa nzambe na ntango nyonso mpe esika nyonso na circonstance nyonso il faut kokumisa kaka ye dimanche bien ke soki oza na ata mosusu na temps te ke ya kokende église katikati na mikolo mais dimanche kobosana te ke losambo ezalaka journée moko kaka oyo ebongisami mpona kokumisa yawe il faut que prière chaque dimanche. Ça va? La prière, oui. Il faut toujours prier. Toujours prier. Okay. C'est ça. Il faut trop prier. Bon. Il faut trop prier. C'est ça, oui, la prière. La prière, il faut trop prier. Trop prier, oui. Trop prier, oui. Trop prier. Oui, il a trop prié. La prière. La prière, il faut trop prier. On va prier. Oui, on va prier. On va trop prier. On va prier. Trop, c'est trop. Trop de prière. Trop de prière. Trop. Famille nanga. Ngala ho sepela ndenge wana te. Siga pe bakini. Ayaga tranquille. Mbino mo mpesa pesa na kasa msambo. Na koleka ntisi na pokwa na kimina mpona za msala mtoto na kati ya enda kwanza. Mama ngala mo nsoto keneki na ikaka problème ezate na wena poko. T'en fais pas. Na wena poko. Kama mbimba koma kaka soki etomboki soki kaka ndata na tomboki soki pe bandoko batata mo sima maomba zoyo kaka lenga na zo gangale
bakimi batikala otika mwana matika kokanisela batata mwasi na bango eza na famille wandekiko sizosambela surtout bon papa kwezi natiki na lubino nakoya na koko Allô? Osoni? Ndio. Nina. En tout cas, il y a un cadeau. Na iwe ka kyo ila na cadeau. Osoni nga seloni. Le bana yimoko. En tout cas, yo. Bon, tu vois. Ngana na vie na lingi ba problème te. On a ma bien abattu. Oh, demande d'explication. Voilà. Nani a combien? Eh, lui parti. A commis directeur. En tout cas, moi, je te fais en gros. En tout cas, il me dit que commis directeur. En tout cas. Mais ça, ça va, aucun fait là, on peut se comprendre. On a un problème qui n'a pas. Na kanisi elombe bandai kabo. Na petit kali muke to ke ndenge elombe a comédie. C'est ce que j'évite na koma bo moté. Muto la kisa kingali parti dans la kiyo. Je ne sais pas, ozi camarade moko boy et pas bango yebite ba parana ozi bango te place avanda to kolela oyebi na hotel. Place kinga mutu na jeu na musala na ngaje. Le comme directeur na ngai. Yazo kolela lettre demande explication. Oh mais tout kan héritage à directeur boy ça m'a dit. Il faut que tu ma bien musala ko kolela lettre parce que tu boye banaka. Voilà, c'est vous avez raison na yo. Tout ça vous avez raison. Chose musala za musala. C'est quoi yo? Yende omona ye bo style na ye na koma calme. Oh, et l'homme bandé kaka boye lettre début lettre papa tout akumole ba fourmi. To moni ngo alors mengana lingina koma ndenge wana te. Kende bo mona ye click na bino ale ya bino na bino boyo kana bo liberenga. Ngana moni lo nyezo ko incriminer ngana katite ndabe na salini. Salini mbazika magani. Kama kama musala pendo ko tsanguti na ndako masasa. Ala mina yote. Oh, yondo la tenga yote. Le quoi on a la tête qu'on a la minga, on a pas été comme le lettre demande d'explication. Il n'est pas au monde le quoi yondo la tenga, c'est no monde il faut la bloquer le bala na côté comme bloquer pas pas. Tikana no mettre ça nani tikana no makama kubala na wana. Tikana makama kubala na tikana. Na changwa. Na changwa na lwa. Na problème misala yondo to kubala ngatunga ngamna kubala. To kubala na bitumbali. To kubala na bitumbali. Enfin, uzotala ba théâtre bino umesana na mu. Na lobi oya yo kubala ngai. Yo kubala nga mata toto bala na bitumbali bon. Na lobi yo kubala ngai. To kubala na bon. Tikana makama libala on tikana on verra ça année. Na tika makama libala. Tika to kubala mu année. On doit profiter. On doit profiter. Au kanito bando kanito bi lobi tikana profiter ko le wana timbo ko kubala iti pa pour kubala ngai. Ngaba bala ngai. Ngai kubala ngai. Voilà maintenant. Hey! Voilà maintenant. Ozo mekate muta. Donc ngai. Clique na bino ya stock mort. Donc les saints vendus. Soko maintenant on monique na lingai na mobali so mobali wana boyinga ale il faut la forcer maintenant ba ko bala ngate na lebi attention wana bo monene ke lombe wana e lombe mengala za mastasi na koti tu omoni yango pe papa ngape na za mindondo na kanga mape na mutro kwa sonzo suka na matata elalia okobala ngai ngana papa ni son extrait bala ngai toko bali ba okobala ngai na boy ko bala bango na bike na sina yo ale lelo ya kolobala ngai to kini nango ke okobala ngate papa okodebrio bala ngai abupia o bala ko okobala ngai bale ku na kote okobala na makasi ochotembe yo kantina na kote ochotembe na tetembe ko okobala ngai ila pe na lobi bongo na lobi exact penza kubala ngai ngokubala beta umona ezapete ngai tena ebisi ukona ngate mufuna ndala ngai likamba libala ko onga na mwana lipasi bambule belela vai nayo awa ngana na sali mokulu te neti bafimi basalaka na bandi na yo dimolobe kubala ngai te mbongo ya ngai okoluka mbongo wepa bache mutolo na ngai wepa bakunda mutolo na ngai yebi yangozi na ye place bache mutolo na yo tala Yesu Kristo nane yebisi yo lelo uzokona ngate opoza temwe tika en Seigneur ndamba lala kate ya solo ndeba lobaka na lubino oyipa pisa mutolo nanga oyibe deja siba yebisi na yebi mwe menga na kokufa te neto na kokufa te na utopeli boma te oko ndima kate Jésus ozana nanga jela ngana mwa mala ngata kana ngai tangu ngala yote na toki nende mapoto umeli te ezato
na bio pe tikangai soko au ko teka bilamba ko lata ube ko kabilo ko kulia olobi ba pe ko kulia olia ngani ko somo ngai mama nanga muka beta kabibali po ngana joyo na tona nipekera ba ko libanda na ko bange ko mukote ozo yoka kama ngana lisenga ba na ngebe mibale bele bele ba ko bala ngana so ko bala ngote pona ye but mibale bele na bibi na ko na ako bala ngai na bien kande ta mopaya utiliki ozo ko loba mi kitana mseme sala pingati upesi mkongo pona mseme en tout cas, la sécurité, la comportement, boy. La mieux, c'est là, ça l'échange de paroles, boba une kangaïté. Hein, c'est mec qui tourne dans le boulot quand même, on peut s'engager même une certaine valeur. Hein, ça tout banal. C'est mec à taille, mon copain. Bilo quoi pour les pinganes, on m'a ça ça sala. Hein, qu'on gagne la gars, qu'on finga, n'a pas taillé le commis. Je comprends. C'est mec qui boza ba jeune. Hein, moi sinon, il faut boire la caractère. Sur le monde mobile, à Silik Nandap, yo moi si, et c'est ça. Zelati, au monde mobile. On a des bonnes humeurs. On rebondit le problème, il y a le qui est là, problème de société, on a des abos. On a aussi mon favorable, c'est mais qu'on soit na et bien dans la bitumba, ma solution est à la rater. Tu montes à la harmonie et dans la carte à foyer na bino. l'homme n'a pas de dégâts. Il y a qu'à quoi ça va? Alors, occupé, mon cher. Natuni aza libre, yaka na masanga wana. Libre? Tant pis pour toi. Oh, tango la je oh, banga. Tant pis, c'est beau, quoi. On a bien fait. Non, mais à main.
Cocoché. Sama-sama na tabamtisha ko mutaka na mwana wetu kabisa. Ya $100. Wana hivi ende kabo mwana hapo katika kwa ana za nyomo. Ampit mabo taka maranda la majoga buti mwana mwele. Ah, mwele kuna keleza. Soma ya $20 bomba kapesa. Sisi sana ngeza. Sisi mwana na. Tanti, bon ça la va. Après c'est ça c'est agression. Bon, amusez-vous bien. Non, c'est bon. Merci hein. Ton mot là, t'aimes. Je t'aime. Kokocha. Ah, comme dans la télé toi. Chaba. Ok, au molige. Simbana. Hein? Simbana. Simbana penza makimbi yoko. Hein? La kimbi yoko. Na changer de. Yeah. Ayo yoko. Oh. Sana mafuta. Noza. Na changer de. Oza yoka ogodo. Nile. Ah. Wewe kenda natambola kwa siku ya kisasa huyo. Gote ya mwasi ya bonana mwana. Eh? Yo bare na ngamda ngati ndio bare nga. Manzaka manzaka ukanza basali ya kutala. Mwanza mwa mwa kwa ndwa. Après ça, utala mitu naye. Mais jamais achika pate mitu naye. Oda ndo zugo. Ovi benza. Yazo ba simba sogere. Mais nani na banda pembeni na mwasi bote. Et puis asepeli na ngai tala kaka pesa $100. $100. Ça n'a pas été. Vous savez tout. Non, changer de Dieu. Comment il colle moi si n'a eu aucun canama pour vous? Là, mais ma gueule est cala. Tantine, vraiment ça terrible, hein? Nazo du coup, nazo mon hôtel. Tantine, excusez-moi, ma petite héros, dans la cavate. Pourquoi excusez-moi que la toilette? Côté nous. Ngayeyo. Matanda babunda kasi Ebale ndemai mbu ndemai yonani ngai mulekizela
ebongo yo nani ngai ndenzela ya solo ozalizela pesa ngai loboko nakatisa nzela tala tabasisaso ilali liboso na yo soki okangi yango nde napesi yo loboko ya solo nandimi bien. Gila mai. Azanga. Nisha. Usini mai nani mai. Uza omelette hein? Nasinga omelette nasinga kilika butie. Mungu aboy. Nani nani? Excusez-moi chérie. On me dit pour bilati. Ndinga twa tuka meti sala mbamba na kubanga. Voilà. Mais quand le mot msoba non exagéré mais kilika omelette. Donc tu as aussi mafuta, aussi tomate, aussi mukubi. Légumes, ça dépend. Si vous mettez un volet de gars, vous voulez me souffler mon normal. Mais sinon ça va. Non, il y a là. C'est une ligne de vraiment de venir à bonne santé. Moi, c'est parce qu'il n'a pas dit bien. Il doit être bien. Vous avez le qu'il n'a pas dit. Oui. La prière, vous avez le nom. Bien que la prière peut être une menace qui m'appelle. Faut des fois la tâche qui rendait aussi bien. Le discours, il faut aussi bien. Il faut aussi bien en salaire. C'est une salle. Toujours appelé l'appartement à Bissot. Toujours de la ville à Bissot. Je crois que les gens font ça. Moi, on a vu ça beau ta main. Allez, écoute, papa, on a bonne santé. Mais on a camarade qui beaucoup moins bas dans le Korea. Souvent, les camarades d'apparence. Et bon, tu as toujours des problèmes. C'est ça. C'est ça. Non, il a raison. Ah, mais tiens, du papier. Tu m'as manqué, chérie. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Mais c'est ça, oui. Je dis que c'est trop. Je dis de temps en temps que c'est trop. Et c'est trop, c'est comme ça. Je les dis trop, c'est trop. C'est comme ça. Je dis c'est trop. Et les actes comme ça, c'est trop. Je dis que c'est trop. Et on me dit la prière. La prière. La prière. La prière. Je dis que c'est trop. Trop, c'est trop. Ah oui, c'est trop. C'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. La prière. La prière. La prière. Trop, c'est trop. Viens, mon petit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop.
la prière. Trop. Papa, Kota. Elombe. omoni minayeminata oyo malamu tomipesa nyonso na losambo tosambela mpo na ye makambo na ye kolobaki na ndako oyo soki bofandi na ye bozalaka tout le temps kobendela mindondo na mindondo namema ye na église bozoboyi ozomaki na ndako aza kaka tranquille te na papa kodi eza likambo ya église ya te ezezeleka esi epe ozolandaka ye baisi babe kota te na ndaka nzambe te soza makasi te maabongo osali mpe mingi lokola mpe ezotosa yo te besprit yango elingi komona yo te na ndenge ozosala naye mpe na mosusu asala nano mpe ozomona kouta nauti na wenzawa nazoleka namona bato batondi papa paster azosalisa namoni vraiment kodi na miso bamosusu bazalaki wana bakoka moko bafandaki wana batelemi bato mosusu batali omoi te wene na ume ntango namoni azosalisa boye donc ngai nabika nzambe nakumisi yo mpo yo moto otindi ngai nakutana na moto mpona ebisenga naza na likambo na kati ya ndako na ngai yaka tokende yango tozoyaka ye mpe asala na maamonze nani bolingo mwana azalaka te ndenge ozoloba wana nazoyoka yo bon epai ya nzambe ezali te ke tozokende na ndako moko ya nganga to epai ya nani mpona kozala ndenge yo ozokanisela wana eza makambo esi ezwi mwana donc tozosambela tozosenga na nzambe ezali mpe foi na yo mama ntango esi kondima na yo eza moke na kondima nange ezala moke nde ozaka koyimayima nyonso te balobaka mpongo te ye aloba nanga kondima eza moke neni soki yo okende hôpital moto azalaka mayele ya kosalisa moto maladi nani simungangati ngasana kondima moke yo zana kondima mingi mpona nini mwana bikisama te bandakala yango bandi kosimba ye mikolo nyonso oba soki yosimbi ye ye pa tomboki soki osimbi ye kaka ye pa tomboki malamu ka toluka ezalaka ata mwana okende l'hôpital awa omoni tonga mwana azomonaka malamu tochange pe hôpital eya te ngambo okangama aza esika moko mama kokomparaka me naboyi pete o mpe na memi aza mpe mosali ya nzambe nakuta ye meka ndenge nauti wenza nakuta ye na ye mama namoni yo mpe tika kaka nani papa paster yaka nano akosalela ngai epai boye papa botika makelele Lipati, moto moko aloba lisusu te Lipati, viens, tu m'as manqué chérie. Oh que tu es belle. Oh Lipati, très poétique. papa tala ngai na miso Lipati. papa mama mwana aza na biloko biloni mwana aza na singa loketo asimba biloko na ndio sio sawa kisi de mwana aza na biloko asimba biloko papa biso na biso na ndio sio kisi te tosambelaka omuni batasambela na ndio nzambe te papa tala nano malamu biloko nga osimbela ngo asimba biloko eza komonana aza asinga loketo ndio yabi kama basinga yo nzo bizozo to nzende epazi na oyebela ngo bizozo nga nibaka oh yala biloko ne poto bo atanga mbano vaneki na yawa ni kabuni ni yo kuti debe kui papa kiti ya mtala na permission bien na mkidi wana tiens
Papa qui a pris le signal, mon frère, moi, on a bien le comment on s'est fait dans ta couille. Je vais la dire, bang, bang, bang. You are facing the everything in town. You don't want to get up with the thing. Second, the woman will call one and go you. Huh? Mais faut me savoir pour toi papa on ya mwana pour o ndio atiomba yo so akufanya yo sasa ayoka tipeti yeto wala te o bitanga ngakoma kitia ya kolo ko ida fuka yo sasa yo ndio rest da mana ma patron naleta kesi nakwenda kubikisa yeye ida fuka o yangu musala sio kuma ndio kuna ngala katanda huko singawe babulu wabumba dusuma babrigi biga o jango ni ndiwa ya mwana yango ebongi bosanga mwana na bikisa ki yepo azana maladi extra zobela mena sala ki mabete na oyo bisagi nani ngani mukolo mwana ko yibisa ibuto bia mwati na ngalo bisagi wana ukangisi na lokota mwana ngapo ko mwana ibite ha et puis ozio sa mwana mwati nege likambo hiyo kana mtu moko de ça veut dire quoi c'est normal c'est ça va bloquer kisi ta lokota pero amba kumba osala eloko mapete boso oletaki mwana yayo mwana molata isinga wewe musala oyo yakininya ha mama kasi nini miyozo tomboka kaka na biloko ya boye mwana mbala mususu osali kuna ndako usanga na yeba umona ko na lokota singa na ngi kosangisa na biloko ya boye mama yo pe tikanga na mpe yo pe zamu ndambe omona kama muninga yeka kalelo amoni biloko yakina loketo yo banda kalo banda oyawo omona yiteka zala kana singa sala nzambe za kinganga te mama bongo ko aya monya ngazana mutu aza na esprit na ye mutu aza na domaine na ye oyo mosusu bamonaka mosusu mpe ezalaka mpona délivre Leka ya pamba lila ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa obengani totololi ndenge totololi surtout ça faut retenir makambo na hivi conseil au petit eza mpona bien na yo enfin baterisize ozana mutu na yo o nzambe alobibisalelezanga vraiment pardon pardon toke na yo nzela mais toke tosola nzela kitoke pena tie pa na nga penza ça va mon frère bon dis tokutana hein botwana pasteur tomona vraiment tuka nakina pasteur pour que aza très fort on a pita mon frère confiance bon comme ça on a dit ça mais je ne sais pas enfin pasteur na oye soki nana passe vraiment soki kosalisanga excusez ça na porte hein tant que naite pour le faire aller ça natanga porte pour les to causer il se dit tant que est corps étranger za la wana pour déranger du tout parce que nana problème moko passe naza nango nayebi te parce que nazokoka te en tant que mobali nazokoka susu te sotali makolo na nga oyo donc nazika na babodile oyo nazika ozomona donc nazika mpenza kolo donc kosimba nzongo nkau donc nakenda yango botiba donc badi moto akoma olamba ngai mai kotorsione ndako tous les jours kaka ngai donc mwasi akoma komvuka nga donc naza na force moko te lelo kenda aloba ndenge kende na yo rien nalingi ede nga paster nazo puissance moko boye nachasse ye kosi fo nachape ye mpenza donc adie na ye mpenza c'est pas ça bon omoni kaka okotaki epai ya camarade na wana elombe ti ntango boza koyamba na wana mais natali yo déjà abia tala oyo oza habité par l'esprit de mort donc ndenge oza wana oza déjà candidat de partir candidat à la mort pardon frère etama eza chance na yo po tokutani naboti te na famille babotanga moko baza na besoin nabota ta banda papa eza chance na yo tokutani kolela mingi te vanda paster mwasi ana caractère mabe nzoka asala clip na mwasi akabanga aza na mosusu elombe do bakuma na likopa na bango de donc na ndenge ya mabe mpenza ya komaltraite mobali soki otali popo ozili boma edenga paster
nazana famille na kusasawa te famille bazami te mama na tuka ka babota mana onke siko ngali la mobali kolela ti oza kolela nini na zo boma te na be pate pardon aussi obika te obiki ya otokuta deja muninga na yo wana ye kutu c'était plus grave yazaki na kati ya moto tala liboke ya bakonya moto deja vandelaki ngane na batokoni te boniko zala calme lokola tomonani nkolo nde alingaki tomonani parce que ngolanga koni wana fa yo yebaki tokutana nanga moto akolongola okoni wana ngai te eza nkolo adoskoyebisa ye zala na kondima papa inandimi zala na kondima moninga na yo wana soki chaine to napesaka ye te mbela za te alors eza chance na yo c'est ça zaki te nga naza paster nakoki kosimba kisi te te mpo nga kisi ezwakanga mpenza te ezwa makila makasi ezwakanga mpenza te libiki na yo yango oyo simba eza ya yo latala mpe osalanga mpe na mabondeli mpe nalobi na yo ke sécurité na yo yango oyo oyo nde mwasi wana lokola ye angi amonaka amatela yo yokoma soki ndenge nini liboba na ye dès l'instant soko olobi na sho azongesa na bango frère lokola oyo te oyo oyo eloko moto nazwi force nde na eza protection kosala eza bona gangli mwasi akobanga mais misa pamba yo kosala ye aza te et puis ngombo na wana papa mesiye mese chenete oyo wana ewuti mosika na vatican ipa ya papa wa roma ye moto akabeli yo ye eza chenete basantu balataka ntango oza komona baza kobengana baza boloba nini c'est ça boyebani na papa mais eza chance nango ndenge tokutani papa basir merci telemana okosenga merci pakolo nakufuta nini zaloba kiti zata de oyo po omosusu eza mwa zwana ata oyo abien nakosenga yo ke olingi kosokola longola yango douche oyoki mposa kosokola mai longola sene tosirikina te osisi kosokola ofangusi mai olaki ezwa mai te mutu mosusu en dehors ya yo asimba yango te adon moto asimba te ezwa mpe mai te ezwa mai te ebunga te surtout nandimi parce que ozi na yo nga naza ya yo problème eza te lere nyonso lingo ya naza ya yo jefo mone tozosalela mokili ndenge kola tindi biso awa na se ya mabele merci mone ndenge yesu azalaki kosalisa lelo kosala bo bamiracle mai panze te ekomi balabala ya nzela c'est ça eza continuité merci merci pasteur nanga en tout cas na kote na église ndenge nakomi ya yo ndenge okoloba nakomi ya yo abupia nakomi ya yo problème merci yaosila wana na toke moko nguluka pele pasteur merci ovandi nao tasana bamodele ya bamodele ya invitation na saliko mais baosenga te ya $250 nga etonga binango ba $250 na otuna na série nanga ya muziki ya libala na ndikokanga azukanga oyo kombeloko mosusu okomolukela na kati ya ndako oyo siko olambi te ngakona susu na uti na bamoyo koluka makambo oyo esali biso mbale naye susu olambi te eloko moko te sikonga nasala nini sikoyo ndenge ekota na kuzela te soki olamba obe nasala eloko nini
Combien vous faites à la vérification? Kasi $250. Zwangunam. Ouais, opesa mbongo wana kota nakino opesa na $100 azali nango ya réserve wana opesi kaka 50 topesi kaka osi ozwi bakiti mpona bacheze yo bazi omona moto yango kasi okende koprevenir déjà les maires ngamoko kaka badimarche nyonso ngamoko ozokende nga matane na kondi samedi eza so mosika te ça va na yoki moto bakiti oyo botolaki ne wana ndenge abaki akodeso soki 216 wana toba na ye donc ça on recommence à zéro. Bon, c'est imprimerie, hein? On a 250 wana, le banae, zilao, donc ça nous, loko wana. Samedi oyo, et loko exact. Nini? Matata lobi nini? Oh, na lobi oyo gite. Bandi nanga na yo kango malama, lobi na loko ni. Loko exact, loko exact. eloko eza te esili abupia masale wana bazoluka motu na ngai masaleoza wana mpe epai na bino ale gumba ndambo yaki nango ale wayenda ngai makambo mpe sili ngai nabekisa makambo nyonso termine ozokota liboma matasi na ngai okobalanga nasimba yo te jeudi et je parle ngai ndenge nalobi masasi nga mpe na ndako na kolongwa te lobako ngazaka moto ezaka makambo na balabastok mort nakotilisaki mort akopesa biale yoko masasi yo kolekta makambo jana nate mkolo jana nate mkolo nikomonaka okatina nani na yo kuna kola Piti, toza danger. Mami, allez, fuluka. Nake nakuta na bill kiton na tegle velo nanga abia kupesa $9 ngo na sima na ina Brazzaville pona kuzobato na kebu na beti dara na yembe na bili bango na lali na baluki na sote ale fuluka ngana kupanga yoko ngola tanga so ngana ngai yoko na solo na bango na beti dara ndamoko na beti dara sina kena na sote ale fuluka sabaje Zamba, zamba. Sikabajona ngana zautana kaje. Masasi. Nanya kela yo zamba. Masasi. Fuluka. Nanya fuluka nga. Masasi tala. Nazo kaje. Ne kuyo ko mutumso makambasuru bayo kanta kita kambasuru. Babu bambang kadaka babu bambang kadaka dan. Oh. Masasi na bajeko. Masasi. Ting. Masasi la bino. Oh, bano sama kambasuru suko. Kemekela nga na makambo bela banofa na kaje na lobi na ule ba frumite alobi na no bantu ko denda na dendi na sit na baluki o ndo na ngo demeji no tala kaje to soni kana masasa nga na lobi ale fuluka masasi tosalika jete semeki awa nga tobandaika koswana sikole toswana mbamo na bina tela telo mugondo omona nga sikole pe helicopter nakangi yo denda kisusu helicopter denda susu ndengo denda kana karte denda na yo masasi
Chocho, Denda, hélicoptère. Oyo likambo na mono ebandoko malikamba ya bien te nga nazomona clair te seme nga moko nazalaki oyo azosala ekomi clair te azosalela ngai oyo eza filme solution sikoyo awa na posi natana na mbongo mingi tala tona quelque chose tomema déjà dans la première tour apona moni vraiment non nayebeli moninga nanga boye te masasi docteur nabina kopina te docteur palo na kopina te papa tala memingambo apamba hélicoptère denda ndengo dendaka choto denda hélicoptère otaki bute otaki evoloko ye Irina etikali kaka mokola mibala na biso tokozela kaka baesprit bango nde bakolekisa biso mokola libala na biso mama tala kande ndako ezali vraiment kande na explication problème wana ezaki liteki kaka naza kokota mobali nanga ta inde ekomeli na baproblème ya minene ebulu okafungoli motema ntanda kosala oyo aza na makasi akobonisa mwana nde tokofungola motema mpo aza na ntango mama Moja mi. Allez, pulukan, yes. Pendalala. Allez, pulukan. Papa, masasi mama. Dendo ye. Masasi. Najiyo. Upimika kama futa boyo za kuchalanga dendo babu babamba dan babu bamba kada don kinyana babu bamba kada babu bamba kada dong zungu mama ini tuh usali ngaboye mama mikolo nazomoni na yango na zungu loke na ebite mama
Zungu mama. Allez, fuluka. Fuluka kaka. Fuluka. Isande. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na bebe si misala nyonso ya Satani ezalaki na nzoto na frère. Molimo nyonso ya mbindo, esprit cosmique, esprit magique, esprit diabolique nyonso esili kotema kati na nzoto na ye. Na bebe si yango na kombo na Yesu Masiya. Na bebe ni makila na Nzambe ezala inonde katikati na nzoto nekobanda molimo kino mosuni. Na remercier Nzambe mpona ba révélation na yo. Pena yebete kimia na Yesu kokota kati na nzoto na ndeko. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Frère Masasi. Uzakakao. Yuzakakao. Nano kete. Nabali nongi. Na lobaki na yo kende na yo na kobala o te libala pesa tuste na sense kyo. Yo nde temona ata yo akijibu makamulekea ate. Wewe makamulekea. Eno bino ngana siko na sa danser. Ndio na protection makambu tu ndio na bino libala za te. Kende na yo. Ata yo temo yo poke na bino libala za te. Na lobi. Bozaki na makambo. Kuna lobi mama kama kambona ekisekyo unaekekyo lobiana muninga na ngana ya misitu wana admena muninga na boma sikoyo na lobi na yo na za protéger déjà que wapsenek na esili okufinde mutawana na bi wapsenek baba muto simba ngote zo mai te wapsenek na ngai nana wapsenek nana wanga senek nana wanga senek eloko simbinga tina komi boza senet nanga wana baba muto simba ngote ndoro wapsenek nazona wapsenek ngai senet ngai baba muto simba ngote ngana zwa mina kola je wapi senet nanga nazote ngoro tina dobi frère muto pesa kinga ngo frère muto pesa ngai Sorry ya kusambira. oui ya protection nanga ya pesa ngabi muto simba ngote ezo maite ni siko tsala umuni makamoto zuru na bomi mutu nanda uzomona Senet nango. kema tena na ngulu wala kina kingwa na Nanaona kina siawa yangu wala kasisenet. Masasi ekumbo ndenge nini pero mon baba muta simba ngote baba ezo maite muta tena na iko comprendre ko odi to sona ina wana na sopela ke mai kan lena kida kile mgondo na bimibo na kifu na bado kuteka bangwa banima kama maboma wana na sopela mai na kote don saka na zaina na zo liboma yo Mfano yo usimusika. Ngana yao sote mawate mama sasa monte ngasera haiko zongato priepo na yo. Parce que zama nda kunyengo zaliki. Iloko nyoto zese wote na post na yo. nana senda mo yo te masasi don nda ko isambo kutkoloba te tala kupena ngayo kenda ta kupeza kayanga na sitena mali kola mesa boyo na ba poche na ona solo bana ngati frère muka pesa kiyo ngome senet wone zalaki protection ti. Ndiko zalaki ona saiko tambo la donc sika kitu kola kutanga po kufa. Asa zaki mulimu na yo senet wone zalaki protection ti. Edoko no zeloko kila ba professeur ba ezo maite yo mto kusuka bude ko zona ngela me kina mo no za ndingu. Omoni senet na yo. domona na gina boma bele te deli boma ko beta ngana sanza mo ete bitumbaleka na sanza basi kuna ibanda ba ibina bango te ka bitumba ba ina sanza ko potana kana yo ko baluka kana yo kanga mo ko makofi ndoto mo mbeko mi pasi Sana sasa fuko bonde la mingi kero ngoli ba biloko bana me ifo mo ko mabonde ni makasi. Se ko zonge la fuko za biloko le. masasi unde makabo sitina nande ko na niveau on na bana sana ngaka ka ije ese ngana ni pasi to kutana ngana bisote ngana wosko sa société ni patite pona ko mukiro mabe anda bana ko kubangisa opuka kana ngone ke ngati ne to boya ngaponga makamba titi na iwana sana ngati master na mandeka ko munte mobali na motema pasi ipo ako kakubala ngamo mbangu ngona nde na banda okosa ka yo do kutenga za liboma Ngaba hiyo zamana kutio ndingi wanazoto mbuka nde ba ya kama bondeli na lomoli biloko tunachine kiwa nande ya ngono sekadine nawe dalina post nanga nawe ni tuno ningepona kutenga tena za liboma bona uye bitonde ngini na itawo zakuza ko beta ngana ye bitonde ngini ne batu msusu ne na kasi ba na bango te kuna za bombo kana nda
fona moni lombi Mzee Lomba kia elombe kendeki na msala Msala usasuni anaenda kuna décolle finale. Ah oui, c'est vrai. Ah, il fera la décolle finale, hein. Kuka ifanga mama ngai kuna aningina kusala Et elle peut ça finir. Kuna et puis parce que ça n'est pas qu'on dit ça et puis on a pas de problème, on a pas payer on est bon. Ça on a le foot donc c'est pas grave. Bon, au moins ndenge nzamba sale. C'est qu'on va dans chaque brité. Il faut tout ça la veillée de prière. Il y en a beaucoup. Tukumisa nkolo, tukumisa nzambe, tukumisa Yesu. Mbo yo siko yo dom yo kumisa na ote. Tukumisa ndele lopona ndenga selisi mwana. Sio, c'est-à-dire que tukumweye, tukumisa nkono c'est. Mais le spécialement tout ça la veille de prière na balinga mso sanga la bongo. Hein? Yo donc ça peut battre ya ndaka nzambe. Maintenant hein, ba obenga ba ninga na yo ndaka nzambe. Onga pe pa na biso na benga sa pasteur biso. Ba ninga biso église et pa na biso boya tout ça ndela. Nanga la monte lo ko zobima, mara monde ka pe pa ya pasteur. Il faut éviter ça, bon, nana ni. Il faut la faire, il faut il faut la faire. Obi se pa nani, professeur Sonzo. Ah, c'est vrai. Na ma bongo. Bayabo. Baya na to sanga po on za masali ka tuna da kuna biso. Na hivi tena no. Bon, omoni na tiroir wana. Zambo zawana somba pesa tuka. Somba map. Somba leki pour la fille. Voilà, na mwana usala café. Attends, bado so ya wati. Ah? Ça va. Bon. Ah, bon, ça dit on a lakini wata tuna na dunia na wana wote wala. Hiyo zaidi kama ukeze. No, que no pesa. Yonde rongama, sombe na la pesa yonde. Aliaki. Asengi pe kolia te papa. Para kifia. Iya za sio hatu. Elombe. Elombe. Fils. Elombe. Zambe tuzokumisa lokho katikati ko. ezali kambo ya kodécourage te faut tout le monde placate Soto santo tozongela susu koyemba. Mama messager. Mama. Tozongela. Tokera banzembo. Elombe. Kumisa nkolo na banzembo. Sidia pour.
bezu singa omoi na ntango oyo ta mosusu omoi bamilimi mosusu ezalaka bonokasi po ekende donc tokontinue kaka na louange donc tokontinue kaka na louange komona kolela te mama ezalaka ndenge na ndenge bamosusu bakoyaka bamosusu bamani kosala lokola ngulu lokola nyoka eza faiblesse mama mama lisu moko motema pasi lisu moko mama bonjour Bando haleluya. Amen. Sala yo bima bima na ndio kumono ate bima ko ningateke avanga tena libulu ngana sana se yale ala msaliko bima na liko mono ate bima na bima ko ngo kwa mtu na makambo oyebe nisusu na oyo misa kidogo e mona na bandaka sie kamaradi ya mwana mwacho mtu abandaka mama boti kana no makelele wana oli ko me ko na mtu azobele bo me tena nisusu makambo kana ko me mama to yo bayena to yo ka loba patro mama yebana kindenge wana me limbi sabo kanan oyo to yenam ngana ka siku to boyibinga papa na mwasna ngame wana steri mabele asa musali na zambe ala musali na zambe ya bosolo zana ndenge ya lokutate kuma kambo to yediawa eli paso ezo sala bino to paso ko za pepa na biso ko onde tera lokuta tumba za muninga na ko tikene sawa na ti donde muninga na yawa na utaki kuza liboma na zwaki liboma na zwaki liboma bapekite ke na groupe uyena liboma na vila kya awa nini awa ndi alibara ozomona mate bondi matira kyangu awa mama ozomona ndi kota makere bo kana ngo ya zolo bakantite ngo zolo bazima ni ya mate na mama message na ndenge na papangana ko lo bateke lombe na pesi na liboma so na ke na twaki liboma japo na yaki awa liboma ngo bazi ya wana tuke bandili ya mwenye zela sige baza ngo so ngana teki liboma to moto ndo teki liboma lo papa yo pe lo baka likambo ezali awo yena setala na tuki akoza na mama setala wana ni yangu ye moko ayebi oya to mama message te ko mama to ko bata nani kana ka bisu pejo ntonda ka ezola kita yo tamla ila mwana na ngai eko yeba zayo Azana. mama ni tauna yake alpana ye nakuta ki frère moko za kosali sayao oyebi za pasteur kokodio oui pasteur kokodio bon yendo za kosali saye pe liboma na yesi laki alonga pe na koma ki exposer problème nanga pasteur wana toke pa na ngai expliquer makambo na yaki nango pona mwasi nanga ma pesa ki nga chenette ya protection ye pasteur voilà ya mwana chenette wana oui apesa ki ngango pasteur mama ya chenette wana ezaki ya makambo pesa ki nga liboma pesa ki nga liboma chenette wana loko le pesa ke liboma nde ngo ye ezali chenette wana ntango balongoli yango na ser wana asali priere alongoli yango batie na mesa nsima nango ebaluki makila o paster kokodio wapesaki sakini ndenge nini iloko bisatu bazalaki wana nakangi esinga makasi nalanda ye wapi penza azokangi akati esinga ndenge nini Koko. Kuyokana jiteni. toyokanaki nyonso tumesasi makangaki bango nazokamwa oyo ya mibale akimi ndenge nini nde nakimisi ye Iko ozeba kuzebe kutiranga makambo nanga. Obi ke jour ya cérémonie eza lelo. Kala mingi te eza kokuka. Siko moko azate. Yom to remplacer la place ya poko na zate. na remplace ndenge nini chéri pesanga mwasa moke nalanda ye naluka ye naluka na nzela nini nakimeli naluka ye pesanga mwasa chéri Ezalaki prudente. ake koluka ye na Kala mingi te eza ezokoka. yango nga na ye te likambo lokola esalamaki mpa na ngai nakolinga teke yango nga na ye te likambo lokola esalamaki mpa na ngai nakolinga teke
moninga pe asikala na mbeba wana yango na ye na serke atala pe ikamontre ezali chenete moko wana kaka apesaki yo chenete nde apesi ye pe chenete apesaki ye salite yango apesaki na pe yango na biasera tala chenete oyo donc yango oyo yango wana kaka yango ndenge moko kaka bodeko osimba te mais ngai moi frère et sœur nazo kokataka chenete bikatela boye neza chenete kingo mona eza déjà biloko moko ya mabe donc oza na nguya wana oyo okosimba kasi okolongola avant ya kosimba chenete wana ifo kosalela yango prière après prière nde après osimbi chenete tobondela na kombo na yesu kopebisa ezala kati na chenete asikopesa kati na kingo na ye ndenge asikopepisa molimo na ye nazali kobenga na bongo esprit de mort oyo esikotelema liboso na ndeko mobali au nom de jésus na kombo na yesu nyonso mabe nazali koarrache molimo na ndeko mobali esikani sata na sikobomba yango na kombo na yesu na beleli makila na nzambe esopa na kati na ye na kombo na yesu masiya amen. Como yo mkolo frère ngai yaki awa yaki na chaise mona chenete ngai na koma moyenda ngo kala nikela tunaki nasimbaka te ezwaka te mai te mwana ukoluba tufiki oyebisa olobaki yango ete pone yadisa papa alobaki ezayebaki te eza ya mabe papa meka okata yango na nsoki papa bosimbasimba te milimo wana ekolanda yo nga naza ngai yo za yo toza na puissance ndenge moko te mon frère il n'a pas une tenai là-bas on va couper ça il a fuga lula tenai kuna tika mumakati papa lelombe ata na mbeli kaka bazwa bakata bashenete ya eloko tokosala po tolandela nanu esika nini molimo na ye ezali ndenge azali wana azali te mama frère wana nayebisi yo bien yo moto na kokodio kaka latanga epai okona ozela ye sikoyo namona epai monawapi ye muzamona yebeyaki na ye ye lukela master oyebi nga na baokende na wenze mama nakuti bana na wenze bato bavandi ebele bamosusu bazotambola te batelemi bamosuamonaki papa na kodina papa na elomela monaki bamosusu baza kotambola te batambolaki nayebisi ngabi frère naza na likamu monene na kati ya ndako mwana azanga na pasi alobi na ngai mama likamu te nakosalisa toye mama namonaki te place apesaki chenete nzambe azoyokanga soki pa namonaki kata eglise na bango ezalaka wapi eglise na ezalaka wapi ndenge nakendaki koluka ye mpona mama veye mpe aya naleki nzela wenze nde nalekaka wana aza lisusu te moko azalaki mpe na ndako alobaki wenze ezali alobaki mokolo azalaki na ndako alobaki ke bango batambolaka matesi oloba ndenge wana ngai awa mama kaka kozanga kondima nde bikumbakumba oyo azokende kokumba wana awa sikoyo azali kaka tu chateau abenga oyo mama molimo ne ezalaka tranquille mwana mwasi oyo makambo ebandeki lipati nga nelikuna nga tuza kosala na ye Bonhomme Canal. Oh non, ça vous pas vous. Ça fait qu'on peut faire ça nous faire ça. Oh non, c'est moi dis-moi ça va être pris on a comme là. Vous ça comme là. Ça brisé. Nous c'est ma bête à casser. Oh non, Jésus. On a moto boy pour lui. Hein? Vous dites que nous on moto boy pour lui. Ah, et on va continuer. Ah. Nangati de Jésus
Kula ndaka zikanya tofana nini? Ni kama vile zalia. On a des Jésus. Hein? On a des Jésus. Comment tu as ndo kujika leo yeso pona nini? Kushi mzima ni kufunga somo nao. Mokuti akukani nayo ya soto mokote kani nayo mokote C'est pas vrai. Passez. Yo, on l'accepte pas moi la Passez. Ngaite. On l'accepte pas moi la Ngaite papa. Ngaite. Mukolo makambo za kolanda oyo. Kolanda oyo nda mukola makambo. Mwasi na nga mundele. Ngaite papa. Mwasi na nga mundele. Kolanda oyo. Déjà le logo yi banga ya. Passez. Moi c'est la tout moi là, mais assez wa quoi. Muzali ngaite papa. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. mais on n'est pas disponible. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Passez. Moi na mazawa. Moi tu n'as pas mundele. Kolonda boyo. Passez. Oh non, des yeux combo, nazali kopelisa misala ezali kasi na la kombo na Yesu Masiya. Nazali kopilise nyonso ya molili, misala nyonso mabe oyo azali kosala kasi na nzoto na bande. Au nom de Jésus, nabebisi yango na kombo na Yesu Masiya. Koko. Koko. Amoni makambo sali ya Koko. Koko. Nataka kiyo confiance nyonso. Mikolo ngonge koki. Wapi batu wabake Koko? Mikolo bebisi izi na nga. Kobebisi makambo na nga Koko. Koko. Alléluia, Mais non, c'est le côté à Awa. Après,
wana tobandi bapriere na biso kaka tozengo soki biso tozosambela na biso kaka tozosambela kaka ne toyokanaki na bino tomoni kaka mbala moko atelemi atali biso boye mpo naza wapi mpo nalali boye outi wapi nauti mosika biso nalaki awa ntango apres kaka tomoni avandi bango basambi tomona kaka elombe abongi mwani papa nayebisaki yo ke ifo toluka esika nini likambo ezali oyo elombe obini bozalaki na nabaki yazali lisusu te wana ezalaki ya pamolimo nezalaki awa oyo monaki wana maabo makambo nayoka nasangozaka nde ya solo namona mwani kosambela kosambela kaya makasi yangola mpe yo kutukoloba na yo te oyo noro kotata nani yo te lindimile ndimi oke kozwa bango bademo balingaka na bandeko kwanza paster te camarade na bato koni esika moko okama ngai bakangai ngai te nauti mosika bamama nasengaki chenete nalata kopesa chenete apesaki ngai nde naye kokoma tozalaki na ndeko oyo donc moto ya misato nde azangaki mutu wana nde ezalaki ngai nzambe ezalaki ngai yo vala toyi chenete kasi ngai mpe nazalaki na chenete balongola ngai pa mama mais balembi boye bobeti bango bosali bango kasi epuis camarade na nga oyo alingaki mwasi oyo na bar yango ngai jamais nakoninga so mwasi na bar mais bapesi bango na esprit patron bakomi boye nzambe yesu moto abeti bango namonaki na televizio patron moyibi na ndoki bazotuma bango patron lokola bazali awa bakozongela na nzela wana ifo totuma bango tala yoka leta sapelisi yango biso tokosala justice te d'abord awa nkolo asasela bango justice apinir bango tika bango ikambo asa pinir bango déjà et puis leta kopinir bango biso tokosala papa oyo nyonso ozomona bango mibale bakozala batei minene ndenge akomi koko bandeko lipasi na bato ya bakotatola pena komona yesu bakotatola te bakozala bandi minene ndenge ozomona Yesu Kristo azalikoya koya ekumba ya satana mitoto kotele mana mwide sambela ifo kosambela motema moko motisanga lakini bilibila so toto ndandaki mbala moko kaka boye mpe tosukaki boye te oke kuna omoni kuna ozwi oke kuna omoni ozwi ikozala foi banda lelo nga na mona eglise nango ezalaka motema na yo moko mama nde eglise banda nango na motema ye ndima mpenza ya solo po kokamata okei awa okei eza mpe ekobo na molimo te ekobo na eglise okende alelo lobi kuna eza mpe malamu te kotambola tambola ndenge wana mama mokolo yesu akoya finalement okuta na kati ya balabala ozolukaka kaka eglise tiaka liboso eglise ndako ya nzambe tiango na motema na yo komisa nzambe ndenge abikisi biso boye bakomi bande boye mwana mwasi akomona mwasi misala na ye wana ye po paseka azalaki bamosusu batanga kaka bademon na badiable na bible mais biso nde vraiment na tomoni bango bango oyo te papa mwasi akuta bamonela bari aza kongenga me aza kolengisa bino na bari oyo mibali maboma mama ozalakala azalikoya naetumba ya satana isotototelema na mwitelema telema yesu olelele azalikoya akoya lelo naetumba ya satana isotototelema na mwitelema telema yesu
leka ya pamba lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko